Combattant d'élite, toko ebisa eba oyo tobengi ba député, oyo bazalaki ba éli à peuple, biso muto votaka bango. Ba ebete ba pesi biso maye. Combattant nazo kate. Bisika bozali fo bozongi sa slogan. Bozongi sa slogan parce que ba député bazo kanisete, bazali ba député oyo tobenga spécial pour les caillots. Yaya, toyebi déjà kabal na bango pourquoi? Banda papa Mbosso anosaki na kati ensemble boyebe te bambororo bazalia kala mingi te nazobimisali na bango nyonso yango moni ba député wana ba se sentir te ndeko ndanga anomaka bango pe mingi bazali bambororo ba ko reverser cop na bango ezali na S ba député na basala ba vantile kake kobetela bango bo se rappeler ba o balobaki que ba juge wana to ko investir bango telelo bazawa il n'a jamais joué dans ce combat Fachi Béton yango na ifo na lutomata tomati sa lisusu dose ya béton wana puisque faut to couler siko bango boto bote Fachi be mukishi be momai be mukwantombo lube serpent hein nyoka a quoi changer autobengi poso mais sa nature de serpent reste toujours la même boto bote les longo bandeko na biso FCC basali bandeko wana basali mutema mabe yango na ko comprendre lobi basala ki 130 quelque lelo na tongo pour votre information puisque biso to toujours à la une balobi ba komi 200 députés alors problème mes amis bango bazui mukanda o bango bambeka ka memo yango to yebisa kabino botala ba éli du peuple ndenge ba komi que député auto ebisaka bino puisque to ebisaki bino ezala ba député ezala ba auto bengi ba journaliste ba liembongo po baya kotelemela mukwa tombolo mais président Gilles auto benga cordon ayebisaki bango oya komeka akozala akokanga maboto bote comment yo so critiquer puisque o bolandi Israël mutombo botiki Israël bino boyebi était président Gilles peut-être ayebi l'air na opposition kanya mazo bima mais Israël mutomba lati sepete ni na bagabout azako la kisa ba cameraman oya biso ya IDPS Israël mutombo musala na ene yangwana alors bazuya na maloba justice rozo na maloba Yaya Zongi sa slogan wana eza viva ya sachet IDPS c'est viva IDPS c'est viva IDPS c'est viva Secrétaire national Félix bonjour Lisusu Fachi be Omai be Mukishi be Yaya information za kitoko tika ba député na basala ba vantile kake kobetela bango bo se rappeler ba o balobaki que ba juge wana to ko investir bango telelo bazawa il n'a jamais joué dans ce combat Fachi Béton yango na ifo na lutomata tomati sa lisusu dose ya béton wana puisque faut to couler siko bango boto bote Fachi be mukishi be momai be mukwantombo lube le président le plus long du monde be oyo tobengi l'homme fort d'Afrique et du Congo be beteli monsieur Béton maboko makasi actualité eza kitoko sala no pio melama ya pio sala calme ndenge ka papa Etienne bandako yebisa biso un combattant averti ne peut pas s'agiter malgré la gravité de l'information. Boto bote. Olandi information, Olandi ceux qui ont pu causer l'agité. Information à l'ibroso et ça va député au bino boyoki. Boyoki va déposer ceci cela. Maintenant il faut nous rappeler yo en tant que papa, en tant que Kouloutou, en tant que Yaya. Le serpent peut changer la peau, n'est-ce pas alors? Autobengi nyamao serpent hein nyoka a quoi changer autobengi poso mais sa nature de serpent reste toujours la même boto bote les longo bandeko na biso FCC basali bandeko wana basali mutema mabe yango na ko comprendre lobi basala ki 130 quelque
les lois n'attendent pour votre information, puisque Bissot est toujours à la une. Balobi a commis 200 députés. Alors, problème mes amis, Bango, Bazu, Mukanda, O Bango, Bambega, Ramemo. Il y a un autre Sarabino, Botala, élu du peuple, Ndenge, Bakomi. Bakomi, ennemi du peuple. Félix Antoine Kiseke du Chilombo. Otobenga ka Aigle. L'air à Outa Belgique. Ayebisa biso ke na moni ke kuna bazaba lobeli ya peuple congolais tezoka bazaba ennemi ya peuple congolais. Avant de attaquer bango il faut to landa nanu makamde zoleka. Batu wana baye na union sacrée. Yango no yoka ki Félix azalaki très sage. Ya koyebisa bango union sacrée yango. Batu nyo surtout na ba oya désordre na bato pena baye bakoti. Siko quel est le problème? Bango nyo surtout quand ndengo yokaki AK47 Augustin Kabuya mwana bute. Oya loba ye moko ke non tomoni ke na bato yo nyo surtout baye na union sacrée. Bazolinga bakoma ba ministre. Nde problème na bango. 200 députés o baboyi ko investir o balobi bakoboya nan baboyi te. O balobi bakotelemela investiture ya gouvernement ya union sacrée. Balobi nini balobi gouvernement eza na otobengi et respecter géopolitique et puis de deux tokosenga na Félix Antoine Tshisekedi a réajusté ango obiso toko investir bango te nde siko koyoka quelques députés otoyebisaka bino puisque toyebisaki bino ezala ba député ezala ba otobengi ba journaliste balie mbongo po baya kotelemela muku atombolo mais président Gilles otobenga cordon ayebisaki bango Oya komeka akozala akokanga maboto bote. Comment yo so critiquer puisque o bolandi Israël mutombo botiki Israël. Bino boyebi était présent peut-être ayebi. L'air na opposition kanya mazo bima. Mais Israël mutombo la tsepete ni na bagabul azako la kisa ba cameraman oya biso ya IDPS Israël mutombo. Musala na ene angwana alors bazuya na maloba. Justice et Rozo na maloba. Comment ça fait-il que papa batu bazo bunda kuna po basi sa bitumba na toujours na vision ya muko atombolo. Ozo kende ko décourager bango. O batu wana nde bomona kakuna bazwa ka $20. Ya 40 000 francs au pesa soda o ya chevi na en danger. Tala lukuta ndengwana. Tandis que yo solo bela makambo est. Mais où tu fêté dernièrement ba champagne ameli yango. Mais na esa batu bazo kufate. Alors vous devez comprendre batu wana balie bambongo. Yango no moni l'un des bango. Oto bengi Eliezer, tokotika te ko dénoncer boto bote. Tolo boto lo bate. Azana kati kuna. Azana kati ba député wana. Mende kon oto bengi chef na ya parti Moïse. Mais yo wana za récompensé. Mais pourquoi azana kati ya bato ba koboya investiture? To yebisi bango oya komeka kozonga na chômage. Mu quand on a un problème ta ça yebisa bino. Je n'ai pas besoin ya ko dissoudre ensemble. Soki ke bino moko boko pousser ngai. Natindika yango na okomona melama ya pio eza procédure mukontomole wana na kati ya Brazzaville asa déjà na Brazzaville lelo akoleka na otobengi festivité ya investiture ya papa na biso Sassou Nguesso mukontombola sana. Alors vous devez comprendre que dans sa qualité il y a président il y a Union africaine. Il y a un autre Sarabino Fachibe le président de l'Union africaine il y a un Brazza. Asa cause la cérémonie ya investiture ya otobengi papa na biso Sassou. À part nan ça, lobby a bêti tête à tête. Non Jean-Pierre Mbemba président Baucho Yeb Sabino. Alors qu'est-ce qui se passe? Jean-Pierre Mbemba na ba discours na ye l'air azobima. Ba tournier ba journaliste ba tournier Jean-Pierre Mbemba lobité. Aboy ko pesa moi ba éclaircissement. Ba député oya mimaki. O bakenda ko féliciter Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ndenge bandeko na bango moko pe ba faire partie na gouvernement lokola ba mama Eva Zaïba bino yo surtout boyebi nde ba ye koloba boye le président Félix a reçu Jean-Pierre Mbemba et c'est quelques députés. L'entretien s'est basé sur la bonne gouvernance aussi que les défis prioritaires que le gouvernement Lukonde aura à relever. Au moni Moutamaël Jean-Pierre Mbemba. Tu peux tenir papa Jean-Pierre Mbemba. Yaya, ceux qui ont une idée,
Ozana vision ya muko antombolo toko soutenir yo en désordre. Jacques Mbembe balobi on a baili na balobi tokei poto et bisa mokonza mboka na auto etali la bonne gouvernance et les défis prioritaires que le gouvernement Sama Lokonde aura à révéler. Et ça ba Moïse Katumbi te tala ba Moïse Katumbi batangu simbongo batam hypocrite nazo yebisa yo yoka qu'est-ce qui se passe bolandi fa auto bengi Bintou Keïta IDPS viva IDPS viva bolandi Bintou Keïta Nakashimata na Hippolyte Kanambe tuti assassin dossier ezalaki nini Bintou Keïta ke koyebisa Hippolyte Kanambe ke non ndenge zawana yo nde catalyseur munene ya bitumba ya Est. Bintou Keïta il était clair alobi boye alobi nde na ye boye na ye kosolola na yo puisque awa biso déjà na gouvernement ya Congo na la police na FRDC na justice na bango tozalisiko donc en collaboration. Pourquoi? Puisque Bintou Keïta moni trop c'est trop ba maman na ba papa batamboli mutakala bo excusez ngai pona ko réclamer kaka départ ya Monisco batamboli na ndenge wana pona kaka ko déclarer Monisco que nde Bintou Keïta lobby sur la voie de presse à lobby boye tokotika la paix libéla tête olandi population makambo lobby to sito longa na Kasai kala tête olonga pe na Kolozi mais a au moyen to longo ezate puisque ba keko découvrir ya lettre lo ba fatia za aigle to betele aigle maboko betele et la kena esa ebisi biso boye bandeko na biso esa boye bisa bandeko na bino babi mananu na bitumba wana qui aurait écrit Fachi nani andimaki Fachi Fachi a lobby ba congolais bango moko batala na kati na bango po bitumba wana si nani andimaki Fachi et puis on est d'accord toujours na Fachi tala siko papa mboso ye wana ye ko beta ngo lisusu alobi ba député bosana lombangu bolonga na liste wana ya ba auto bengi ba ADF en cravate papa Mos siko qui aurait écrit les lots Fatou ben sous de paix à lobby tokolongwa mais na minute toza coopérer nan onyo surtout tokuta tokotiga na justice pourquoi à lobby 4 engins déjà il y a rapidité il y a donc à lobby ba français ben 4 engins ko sala donc déployés à chaque jour à chaque heure wana Bintou Keïta lobby ako monopoliser parole te toujours na kati actualité politique papa na biso jila lengeta tolingaka yo makasi boye to boye te alors to sengi na yo tika kaba ba makamala batu bazo elona ba micro balingi yo te yo kutu koloba yo kaka soki dossier yo kango mbala moko ale pa bakangi soki ozana information tozana cordon jila alengeta benga ye soki ba ye ko sala interview bokende pas cordon Jules puisque papa na balingi ba mususu bazoya lokola neti ba journaliste zoko bazana ba kabane bazana ba poisson alors biso tolingi papa na biso na musala azali kosala alors pona ke ko chite liwa ya désespère président Dieu merci à Betiango mais yeba que Sonia Rollet ye na ba auto bengi dénomination na ya PC a lobby na pesa ki d'information puisque ba benga ki samba ki 3 heures journaliste wana ya France. Alors, après cet éclaircissement, nous avons un lobby à Kenda qui cité comme Autobengi général Mangweni. Nous avons la cour pénale et la cour d'appel. Yakananga salue la collaboration de la journaliste Sonia Aroley. Dans sa déposition, il a cité le colonel Mangweni. Donc vous devez comprendre, Sonia Aroley, en tant que journaliste, pourquoi à la saki message on a appelé ça par éclaircissement. Ndé a Kendaki appelé ça qui par éclaircissement naé. Voilà toujours la carte actualité politique. Ah on a moni onatra bande on a vu ça onatra bazali. Bazako sepela puisque Gilles Alengeta zo sala musala. Comment ça fait que papa on a comprendre na onatra muibi ezali. Balongoli donc directeur général wa sala wana. Bazu sikoyo conseil de l'administration, merci président. Ndesco balobi boche na biso papa Martin Lukusa. Nde biso pe base. Donc oyebisa papa Martin Lukusa malgré bazo bumbisa yo. O ba ko kende corrompre Gilles Alengeta. Pour corrompre Gilles Alengeta, ce n'est pas facile, il faut ça. Ba o bazo tambwisa information mabe contre Gilles Alengeta na onatra. Bokeba. Bino bozala mbongo ya corrompre Gilles Alengeta te. Na sana ONG ya papa na biso diaspora. Na kombo ya Otobengi Axe Belko Congo. Donc il y a papa Omer Moubikai. Papa Azo Senga Kaka, Akutana Naba, Otobengi ba organisation, il y a ba maman Denise, voire même la présidence. Atika qui ba Mikanda, et ça bloqué partout.
mayeba yamba bango eza te nde nga na sengi badossier ya boye il faut bokende pas cordon puisque cordon azaka na mutu moko oyo pena direct mbala moko soko oluki mbala moko ba consulter yo côté bango bazokende c'est pourquoi baza ko bloquer alors tous les diaspora bloquer bango bazoya yo uti poto oye okuti bato bazo tambola likolo moko so il faut la kotala biso oye obombi chintu na yo biso tolekisa yo ero okoma kuna okomi mukonzi biso ba marche pied yaka na chintu tokende kotika yo baninga bazoya sikoyo mpona chite foyeba keno awa makambo eza bien tozozela investiture ya gouvernement ndesiko place cartouche ezali semaine ozobanda donc oyo akosala baje mbala moko député wana tosa chargé na ye opération toyebi pa tokobangisa oyo ekoya merci combattant et combattant bonjour combattant napesi bino longonya mingi na ndenge toyawa parce que boyebe ete même na baréseaux sociaux tozali kotelemela bato oyo bazolinga ete batya diabo contre parlement oyo tobengaka sans formol tolobi ete biso totelemelaka mutu oyo azosala manquement na mukwa ntombolo biso lokola badisciple na ye yango toza na droit ya kotelema idps fifa bolandaki oyo tobengaka madame Sonia Rolé apati alobi ya kananga baauditionaki ye azalaki lokola témoin gênant pour la liwa ya des experts. UDPS FIFA. Combattant d'élite. Toko ebisa eba oyo tobengi ba député. Oyo bazalaki ba eli ya peuple. Biso muto votaka bango. Ba ebete ba pesi biso maye. Combattant nazo kate. Bisika bozali fo bozongi sa slogan. Bozongi sa slogan parce que ba député bazo kanisete bazali ba député oyo tobenga spécial pour les caillots. Yaya toyebi déjà kabal na bango pourquoi banda papa mboso anosaki na kati assemblée boyebe te bambororo bazalia kala mingi te nazobimisa lise na bango nyonso yango omoni badepute wana base sentir te ndeko ndanga anomaka bango mpe mingi bazali bambororo bakorevese cope na bango ezali na s bakomi kokende mpe te basinye pétition bakomi kokende kosala bareunion butu po ete baluka moyen basangana balongola oyo tobengi biro ezali en place po yebe ete boyeba bino badepute wana tokotikela bino ta ata moke komata bolingi totikela badepute wana ta komata tombola loboko likolo kamaba fatime yaya toyebisaki bino gouvernement banda koumela mpona kobima mukwa ntombola azalaki sage akomprenaki ete badepute oyo balingaki kokreye oyo tobengi étention ya se na se papa bolandaki lobi Jean-Pierre Mbemba Bombo akendaki kokutana na mukwa ntombola na badepute na ye nyonso alobi cette fois-ci nga nazali wana mpona kotravaille mpona intérêt ya mboka kombata zongisa slogan Jean-Pierre Mbemba Bombo oyo tobengaka alobi akutani na mukwa ntombola na badepute na ye alobi badepute oyo na impose bango il fallait batravaille na intérêt ya mboka yaya MLC azwi santé ezali baventure te dans la place mama bazali bazwi fatia lakisi ezali bolingo UDPS FIFA combattant ngisa siloga UDPS FIFA mukwa ntombola fongola miso mpona likambo ya Tanganyika yaya likambo ya Tanganyika eza baventure te parce que là tozoloba na minute oyo kende kotala makambo ezosala na Tanganyika oyo tobengi Zoé a créé Kabal par rapport à nini balongoli oyo tobengi bafils na ye pone fils ka baluka mwa batu na ye bacha boyokaki me ba chef coutumier bakizaki bakendaki le plus le kolobe te Zoé azokotisa oyo tobengi bamboloro Zoé atie bamoyen g po ete babongisa Tanganyika yaya ezali baventure te yango tozoyebisa mukwa ntombolo asimpose na makambo ya Tanganyika UDPS FIFA combattant d'élite nazoyebisa bino mpe nazo kointerpele oyo tobengi soi-disant bajournaliste oyo bazoloba ete ministre ya oyo tobengi ya défense azali Nyamurenge yaya kozala na mémoire courte te mokonza mboka la azalaki na s alobaki ete oyo tobengi banyamurenge bazali bandeko na biso
lokola bazali ba congolais basala na intérêt oyo tobengi ya bako mais boyebete oyo tobengi ministre ya défense azali Nyamurenge te aza muluba voilà aza ndeko na biso ya fédéral ya Belgique kabanda il ne peut se FIFA tozali kolobela bino pourquoi boye parce que balingi ba désinformer information yango tozoyebisa bino ete botala nsima bosonga nini parce que nayebi bien ministre wa justice oyo akoti oyo amwasi wana nayebisi bino azalaka oyo tobengi yango bolandaki lobi Israël Mutombo babengaki mpo baauditionne ye ezalaki likambo akanga ye te mais lelo ndeko Jacques Ndala mpe azokende parce que par rapport ya nini bapropos na bango bazotenir contre Mukwantombolo yaya toyebisaka bino ete Fachi azali Cassandre état de droit eleki dictature na makasi il ne peut se FIFA combattant l'élite oyo tozobenga na actualité lisu tozali na yango bolandi na INC awa tozoloba mbutu ekoti par rapport à nini bakadre ya INC basiliki balobi par rapport à nini baministre oyo bazobimaka na village ya Kamere pourquoi bazobimaka akuna batala exemple ndenge na IDPS basali composition oyo tobengi ya batribu nyonso mais awa basali géopolitique awa na minute oyo tozoyebisa bango baswana babunda est-ce que etali biso nazotelemela soi-disant bato alamuka bonayebi bien bozosala opposition bozosala théâtre bokomi kosimba o na kwilu o botie bamembre na kwilu na kati ya gouvernement te nazoyebisa bino soi-disant bato ya mai ndombe nalobi ezali Luvuni Papa Mboso azali mutu ya azali mutu ya mai ndombe azo représenter kwilu bana mai ndombe nyonso mobimba boyete komata mais bino bolingi mo désinformer information Mukwantombolo azo jouer oyo tobengaka géopolitique ya tous les provinces yaya toyebi bakabale bapesi bino bajournaliste parce que bo désinformer information peut-être bosala soulèvement populaire toyebi cette fois-ci tokokanga bino na maboko tolobaka bambororo tolobaka yango par rapport ya nini baoyo bazali na vision ya Mukwantombolo te tozosenga congolais nyonso soki azali mbororo te akota na vision ya Mukwantombolo Fachi ben kombata na zoka te Fachi ben Fachi chwa kombata na yebisi bino ezali bafantir te tolobake te bandeko na biso oyo bazotravaille epa baindien bapakistanais oyo tobengaka bachinois bacongolais wana bazofuta bango salaire soki oyoki okolela toye komona meme baindien bazokota ya butu mais bazobomba bango meme na bandako par rapport ya nini bonefiske bazokosa biso bazwi oyo tobengi batravailleur oyo tobengi ya biso bacongolais mais ozotala kuna na kati baindien baleki ebele nakopesa bino exemple na minute bautukola na me biloko emati toyebi bien Kabila mutu azopesa azali oyo tobengaka fournisseur ya basociété oyo tozobenga Sajiko oyo tobengaka Kinmart yaya azofinanse butu po ete bamatisa biloko UDPS FIFA kombatana loba te yaya nayebisaka bino makambo ya Kabila abuo directeur ya régie des eaux DGK mai eza te ozwi bato ya demiap babanda kotambola bazomatisa bafacture mpo bato basilika SLK yaya tokokanga bino na maboko boza badg toyebi place bovandaka tokozwa bino na maboko UDPS FIFA bakongolais na biso ya diaspora balobi tosenga na Mukwantombolo mpo na douane baza na besoin batina biloko eservi mboka na bango balobi bakisa douane chef de l'état tala badouanier bazotonga banda koleka baopérateur économique yaya tala badouanier même président gila otuna président gila akendaki kosalisa passeport nayebisa yo baretro commission na bureau oyo tobengi na ministère oyo tobengi ya DGM yaya baretro commission fo oleka na bureau otika mwa quelque chose oleki ba otiki quelque chose yaya
tolobaki ete mokonzi ya mboka alobaki passeport fo ezala combien? $99. Mais kende kotuna prix soki olingi ebima mbangu il faut fina kanya mokonzi ya mboka azotelemela oyo tobengaka rétro commission oyo tobengaka mbota makasu mokonzi ya mboka azotelemela yango UDPS FIFA ndenge moko kende oyo tobengi na baport bokende koverifie botala bamakui ezosalema kuna nayebi so chine ezosalema butu na butu yango tozosenga muku ntombolo na minute oyo aede bakombata bazala wana UDPS FIFA parce que bakombata bakota na baservice nyonso na bacircuit nyonso yango toyebisi tous les ministres ya UDPS bozali na droit ya kotravaye na bakomba po bakombata ti lelo bazokabola au pire 7 personnes yango tozoyebisa bino bozali na droit lelo kombata mpe acité peut faire manger autant que